Ole la moto akufi yozo le lande et tout luku ya bato balandi on a simaso oza eloko te na poche. Bakomela nini? Courage ya kosomba uniforme, c'est que bino mona kati bo bandaki déjà. Murmure wana te wana bazulukela ngona motif te la moto moni ezana motif bien te fulu kama ya siko ebimi lelo biso moko non ba ona tozo ko kufela fo biso na toza na mawana motema po moto pa ay kolanda yo aza pe na mawana o comprendre biso mona mawiza te kuta vana ko bima tant tozo vana tozo sangana déjà yozo sa déjà programme na yo na bato bazolanda yo pona ba Paris beke ba Paris baza munoko mususu kutu banda kenane poto asala soki 15 soki 16 ans ata lutu pamba atinde pana bangote même kola yoki kaka za matanga muninga tozo kitakini ako yela bino bamvua tu moko tozana na blessing bonjour blessing bonjour mwana mongolo keto pete magi bokungu oui tozana Wivine bonjour Wivine bonjour mwana mongo boni santé kitoko kandi uzumuna Wivine tongi to ba na phénomène ezo kana kina ba matanga lelo to komona ba matanga ezaki lie moko ya mawa ya pasi tuzomona soki mutu ake matanga omona ke mutu azolata mamo autala na place mutu aza lobi kozanga melelo matanga ekoma place ba fête comme place ba concurrence comme place ya bituma bambanda et comme place ya mabala na habité soki phénomène wana Wivine pana yo ozula ngo vraiment na ndenge nini na habité mona mongolo keto pete na habité so tozo kende wapi tozo luka nini tozwa nini pe to sala nini donc tango ba maman na biso na tango wana to yebaka moi so akufeli mobali ba okate suki au vanda na se après 40 jours azaka na ndako obimate mais ya lelo ozomona mutu akufeli être cher na ye lokwa mutu akufeli maman na ye avant azolela mais jour o ezaka ki ba proclamer ebembe ko bima obo kama kake ville ko asombi pe lamba sika ba planter pe coupe moko boyozo kanisa lokwa lobi ok fait un mariage nous rendre corps à maman na inde zo bima lobi so tozo yeba te est-ce que ça na passe wana ya maman na ye ya 9 mois maman memaki po maman za la moko na vie na zonga mo muke sima o mutalela maman ni na passe pende pe sa nga passe ti lelo ata so to so na finga ke ka maman na ye pona tumbuli pe pota wani si la landring landu neska ba kenda okunda maman na ya mona te poza o piquer ka ba crise est-ce que bato ndingo na bazala su balela maman bango ngalela papa na ngai na passe zo ka pa na bololo po papa zala moko mais ba na kina matanga moko na banda na zoyeba te nani azolela nani nani ayaki kotala nani na matanga pour confondu na bato bakufeli na bato ba ye kolelisa bato donc biso nyonso na kata mode donc na zoyeba te tozozwa nini tozoluka nini donc eloko ezangi kaka na ba matanga to bandu kabula ba invitation na ba faire part. Oui, voilà, Wivine. Blessing na habité ce qui makambo yo ezolo belaoni. Oui, merci pour la question Magui. Système matanga na Congo, précisément na Kin vraiment na habité ce toko ko bengango so toko bengango kombo so toko tsango wapi. Parce que vraiment ba congolais, précisément ba kinois tout ça emporte mingi na vaya matanga donc il comprend ce qui muto ninge Wivine na tout le bawana qui tika to pe ça va faire part et puis ça m'a déjà parce que nga blessing boso na kufeli déjà tant na bengi zefiki tenge tant na bengi pixelo megano tant na bengi pitun sala lukisa ils ont faire partie parce que na déjà que baona na bengi wana pour ba soutenir nga donc na kin ay comment pena que ceux qui au bozui matanga yeba bozui ndeli kambo munene donc bozui kama munene na dépense pour comment ozolela ole la moto akufi yozo le lande et tout luku ya bato balandi on a simaso oza eloko te na poche bakomela nini nga na kufila mama leki nanga personnel ba ndeko nanga kaka ba comédien balandanga oyebi ke na kenda cimetière ba tikala koloba trop balobi ke na kimi oh mais comment ça on ngande bakyo kundanga mais nga na kenda kunda mama nanga parce que na ozonga quand on est na déplacé on a ke cimetière babina nani na kimi donc moi balinga nini
corps ya mama leki ngai ke inga na tikana bango na bandi bango masanga na 12h wana ti soki 20h 23h to kabona wana même tous appena mawabatu ti tous appena mawabatu na ke cimetière de 13h ti 16h so na zongi to bandi comme na bino 16h ti x temps wa okenda ke wana kokite to melate donc ma wana mitema batu za susute donc yome bandi kuna biso apoto kuna ba koma vraiment que so ba yoki moto akufi donc to koma ko tia bango mal à l'aise donc ba yebi ke donc ndenge zabo to za na charge pour nini pour matanga comment koleka fête comment faire kutu voir même ba concurrence ba voisin biso ba kufela ki bango ba tia ki 10 chapelle biso ndezabo photo chasiko 15 to leka bango donc yoka siko ba appelle na poto donc ba ta poto ba osanga kimia pour ebike kuna kaka mutu moko akufi donc faut batu nyonso na poto na Londres na Belgique na France na Allemagne na Suisse partout do bazanga kimia pour na mutu moko akufi non tozana mawa oui voilà qui peut surtout remarquer que Wivin na matanga lelo ata famille baninga bakufeli ba tie uniforme était pour bazana passe wana mais bato baza famille te ba osala bango déjà uniforme est-ce que ils a qu'important car songo ke matanga baninga faut ka boluka kan ilamba sika bola tana matanga c'est important hein kalizalaki ce mutu akufi tango yoki no musango wana na se ya emotion so mona mutu musu azolongwa njili ti rompo ngaba makulungulu po yebi oyo abungisi mais yale po mutu non azwa idée wana ya nsomba uniforme aza mwana quartier c'est que wuti na kati balobaka ndoki aza libanda po kota na kati ndako c'est que ndoki ndako afungoli porte donc nga naza nanga mwana quartier tata na bino akufi yanga nini yeko tata na ngate passe ka kozala po azali koleka bonjour papa boni bien boni santé na ko kapasi po to bungisi ezata ki ake voyage to bando benga ndeli papa bina benga ki aza bien bien te wana ki libela donc pona za na courage ya kosomba uniforme c'est que bino mona kati bo bandaki déjà te murmure wana te wana bazulukela ngona motif te la moto moni ezana motif bien te fuluka ma ya siko ebimi lelo maya sikeza fete libala to eza bubungisi po bubungisi mutu wana ezate ke akendaki ata voyage na ko bengalo mwa mungala luketo pete boni yo mama oui va bien te wana appelle les alarate aza aller sans retour donc bon mona na lisusu te ma wana mitema bato lobi na ngo blessing et sila penza donc etikali kaka ko to longola banzembo to tiaka wana ya nzembo ya église wana te to bandu betela biso ba fali ba ferre ba nini bato ba telemi des na matanga bangala ba tia banzemba ya ba fali ya ba mabele lisi wana olobi bien ya bangala siko etikali pa na matanga moni kande na fete zalaka to lati pena bien ba kiti ba placer koto donc corps evandi nango koto yo bino koto bozolia bozomela ba tipe musique ba tikeli mo pe piste bo bandio bina do eloko etikali na ba matanga yango na po nyonso esala maka nango déjà mabala ekuta na ka wana bambanda babunda ka wana mbongo ewela maka wana mona mutasimba ki kaya ba kongola mbongo aveni mais bo tune bi mais commettant musu akongoli kwenti kwani bi minute ata 50,000 300,000 mais yo yebse ba pied surtout maman on a pied tant mususu maman na zo lekisa msa pesa ba $50 mais lokwa moneka ezaki mutu ya Franklin abombi na kata sake komi ya programme ya sake ya losomba mona ndako suko tozo kende wapi na makamama matanga ta yo mwana mungala loketo pete to kuinde wapi nde wapi mais ebi ke blessing ngana remarquer bato bazo sala pena makamuna ba matanga exa plus bino ba artiste pour plus na matanga na bino to remarquer que non boyaka mingi na retard c'est comme si bokena koluka ba blamba kolata c'est comme si bobimisaka ba veste na bino o bobombaka o ba feta okendela kezala raté au moins bena muninga na bino comédien lali wana soki ka lever du corps à 13h au moins na 12h30 12h30 on a ba costume ba pantalon bana basi ba chaussures au moins ba manette na ebité ceux qui bo connaît ba to bino non ni bino ba to boterra no bo dikana no masse. Oui Magui, na ko kozwa part na bisoté parce que mon biso artiste et comédien nous exagérons aussi parce que na ba matanga mingi ya artiste
omona kaka artiste fo luka akindi kuluka même azalani na mutuka te akindi kuluka vie na ye mo boke luka mutu mo bozo ka mutuka po ye pa ya ba sentir ye ala taper ilamba moko boy parce que quand on parle des hommes on parle de tout naza ko généraliser tout le monde ils sont artistes ils ala batu nyonso donc biso nyonso toza batu donc to zongisa mawana izaka na mitema batu na tango akala moni matanga iza matanga donc c'est pas dit que le quoi ndeko wana kufi ngapi na fona kindika 14h ba ko ça lever du corps pour que ba mona ngapi na kina hier etaba nyonso basi ba fandi na mutuka na ye na ilamba boyi wana ozipe moi rose aussi na lèvre mais moi mbali qui artiste ka donc système ka ya fiba ka mbiboyer nyonso ko benda beauté quoi moi poudre pe le rap donc biso bibal to comment tamba surtout artiste to comment so donc ozangi poudre ba loki wa donc to comment na moi to benga ngo drogue moi copal moi papier mouchoir to kanga poudre donc otamboli mukie tikara donc mbebo ko fiba ka eleka ko ben donc bosani ke na ye matanga na ye place mama oui fa binini ba poudre pe bana na ndangu mama eko umela ndenge nini po yo papa yo moko non na poudre on kana kata sac mo muke ozaka yo tikela biso basi ko na crayon mona ka mama zoluka crayon papa pas zoluka crayon koto mais finalement ezani blessé ozo bake natanga kalizalaki ezalo kufeli mama okufeli yaya okufeli noko okufeli tata mwasi to mona ba jeune fille basi nyonso ya famille na moi basuki ya balabala quoi ati suki ya balabala omona ye alati na ye moi blouse na ye ya noir moi polo na ye ya noir moi liputa na ye mais lelo penze koma na matanga ata okufeli mama kabelo nde kabelo donc style nde style donc on a appelé que moto akufeli mama mais kabelo penza o ekiti penati na mukongo wana donc s'il penezo beta boina miso mais yem ta akufeli mama tala talent donc même bata poto bazana bayebi ti batala ba image ya ba matanga na biso awa do azotela zo mais bato bana pas cité parce que azana matanga mais tala no ninga zongala tala alati kitoko ba sil kabelo tout ça donc mawa na mitema ya bato eza susuté donc ils ont accepté que moto azana mawa donc comme pena que so okufeli donc ozolukana ozobongisa na lukana ilamba ya kolata bien suki nanga ezala bien sapato na makolo ezala bien et puis ça que ezala kovimba ya bato to kovana na bango na bar komela kolia tout ça donc mawa na mitemba teza susuté donc matanga ekoma likamosusu na kini na osepela soki gouvernement na biso et sali lokola to mona na Angola et puis na Congo Brazza ba système ezaka que boza soki corps izana na mort bino pe boza ka kolala ka retrait na banda ko jusqu'à ce que mokolo boko ko bimisa corps directement bolekisi na enterrement système wana ekozala pe malamu mingi pona biso parce que to koma matanga koma kolia mbongo na ndinga ko sakana te et puis mbongo wana to nyokola ka ba biso ba en Europe au moins la peine que oui donc faut katafel ke banda kwenti kwe ba chapelle tondi ba tante donc au moins que cercueil bango cercueil na bango ezaki ya boya biso fo ezala boyi bango kuna kutu na matanga na baba kabola ka ba jina ba gato biso pena photo lamba pena ba usage unique donc ba sentir biso donc biso koto pena fo ezala boyi musique faut beta il faut to beng sa fali to beng sa wera tout ça oh et puis to comment profiter ka babi oh lokwa kufa ka za koko faut musique penza ya mboke beta faut wera beta mais koko wana pas za mututi koko wana boti papa nanga boti mama nanga akei bongo ma fuiza na motema hein donc faut tozongi sa système ya mawa na motema c'est ça oui blessing tango zo bato zo système ya mawa na motema soki yo moko nanu muto okufeli otolo ba yo mona muto okufeli mama okufeli papa okufeli ndeko yo moko oyidi kikabelo ozi style otie manjara tu penses que muto azolinga lando na matanga ena kolinga mitika mutukuto wala ninga na matanga ya kokina ekolata na ndenge nyoso parce que ye ala bazo nda blende bato bozo na matanga bozo lata bozo yidika mutu akufeli mama atongise lamba kitoko a planter a tessil en plus pétant ba ninga ba va na bar akeva sa banya na bar. Est-ce que tu penses que tu penses que mutu aza bongo akufeli mama est-ce que passe wana muninga na ko latango kasi yango sikondi na zolo belate biso moko non ba ona tozo ko kufela fo biso na toza na mawana motema po mutu pa ay ko landa yo aza pe na mawana o comprendre biso mona mawiza te kuta vana encore bima tant tozo vana tozo sangana déjà yozo sa déjà programme na yo na bato bazo landa yo ngapi na mko matanga na biso ko bima o mwinde nini na mun fona na lata boye il faut na sala boye yo osa deba programme ya rolata makasi déjà na miso bato na o ba rolanda yo siko ya komitika ndeni qui pas autant ya komitika te donc izanon biso mo o tozo kufela toza na mawa parce que muto ayiko muto ngana o na kufeli na za kutu donc na kufeli mama mais ozomo na kaka nazaka donc mawiza kututi mukena cercueil mingi nazali banda koseka banini tout ça ozomo et puis muto wana pe tant ka ba tombola corps
abika awa za na mama mingi te déjà ninga za naza ko attaquer to ke va na bar non ba kundi maman ngate mais nga naza déjà na bar na fandi to mela masanga et ça vraiment bien que c'est pas mama wiva misizo ko to mona tanga zo lela na seleti moko kangama e ba kamari ba zio mona nanga mkuna akati mo bien na vite fait puis après bazungu na kata salle te wana ezali kokangama te mpo moto aza na mawa akokendisa ndu te asomba elamba ocomprendre moto aza na mawa ya très cher ya ye akei mpo azonga lisusu te bamonanaka te akokotia sile te moto aza na mawa otia manzaka te olata talon te mona mongala loketo pete wana ezalaki ke akendaki morgue lokola morgue bato bakoma owumela akendaki yango na nzala ntango azongi alobi no mpo baninga na nga bamemanga mwa nkoi mwa vite fait pembeni donc tikana mikweyisa ntango baosimbanga baokasa neti na susi aovanda mwa nkoi abeti na ye kokamwa matata likambo yango mpo nga ayebi na lubumbashi soki ebembe eza na morgue bino na ndako boolela jour oyo boke kobimisa corps boke famille mobimba boke na morgue boleleli kuna donc tant bozosisa kolela bazomemango mbala moko enterrement mpo nini te kookoma mpe awa mpo awa eza su matanga te koma nango feti lokola tokoma deja koya na baji mikolo ekolanda mpe omona bakado ti donc mikolo ekolanda mpe omona mpena kado bien na mbale toye totie likoya bacercueil siko soulever pour moi bien phénomène jiwana nga zo ko parler un peu ba tiaka ba genre de fleurs siko phénomène jiwana ba comme ko chompo ba monique batu ba oyebele matanga pour ba jiwana aider bango benzandengene tout ça ezaka ba sentiment donc ezaka ba sentiment o ndenge tozolobela omoni na ba matanga na moni tikali ka mukeke moto akufi toye penza na cadeau emballé ngo penza na emballage ya cadeau ngeli quoi oye pour kitisi kwa cercueil parce que tout ça eza mauza suna mitema ba batute tu vois ezala oina ji ezala oina ni tout ça moto aseni akufi et puis ba jango ba koma koya nango ozomona ke moto azoya pena ji azoya na maote azo seka azoya na pena donc yende moto aye pena na baji oui na baji wana moto akufi yaka na cadeau ambalango na emballage ngeli to ba ke yone moto oye ko assister batu tout ça c'est de n'importe quoi Magui siko bino ba artiste ba komelenga babi ba artiste mingi ba koma soki matanga soko kike matanga ka ya prêtre na moko akufeli matanga oyo le plus important ngwana so ibika ke perte o na bwakaka o tangi kutangisa za matanga na kin wana blessing a sensibiliser ba mama wiva ba cœur brisé biso ba magi boko maginde za wana matanga na bango koko wana kufi bana ne baza soki wit na poto matanga na ngita bino monano bo banda kolinga da bule to la takitoko ba par exemple ba koya eza nini mama wiva bon Magui ye moko nanu muto azoya ayebi ke biso tozala bato ya TV abengi mino déjà avant abinde nazo kita wana no kita makasi no kita na baninga na ngai o batalaka bino baappréciaka mpe mosala bosalaka yebisanga na place wana Magui nakekanela mbe toboka esimba te mpona baa baparisien beke baparisien bazala monoko mususu kutu banda kenane poto asala soki 15 soki 16 ans ata lutu pamba atinde pana bango te même kola yoki kaka eza matanga muninga tozo kitakini akoyela bino bamvua tu moko bankoma vata kufuata akoyela bino bankoma siko yebisanga mutu wana tango azokita yena bankoma ndenge wana amona ka mama wiva na pointe na elamba mo boso ndeni amoni ka landri landu kote kuna avando ndiri tango mama bango akufaka amoni ka blessing mwanza kote ondiri ndo tata bango akata motema esimba te bana poto baza munoko du wana fo biso pe po ye mo mutu azoya wana za mawate bongo ngam nazoya na ngaka ko soulager yo na oza na mawandeni de fo nga pena lata po bata poto tango ba oya wana ba moni pe biso ki pe tozala kati to ba mona biso na bilili wana ba apprécier biso tango puisque amoni nga chérie annonce il faut apprécier nga pe des avantages. Oui voilà mama oui en tout cas kambo ya ba matanga oyo batu mingi ya bamboka libanda des fois ba koka kondima ngote ba dépense esama ba matanga bamsu ba kanzanete ba kosa bango mama wifa bamsu ba kata ba kofa bango to mona soki ka accord ekei esa bino ndeni so kufe bena accord ekei boka ndeni ni tant mona accord ekei
population batikala wana et puis ça no mutundeni. Bon, bato poto bana poto en tout cas toko sarabinote ils abiso moko to komisé loko ngo bongo yango etikala bongo vraiment matanga na kini vraiment et comment coûter donc ceux qui bomoni montant o somme o to senga rabino kuna et ça c'est parce que biso to komisa ngo bongo parce que no kini ay comment déjà tango kaka matanga donc kobandaka mutu akufi lelo dépense et bandi donc ba o bazo ya wana izaka ba dépense ti mukolobo bimisa ti mukolobo konde surtout tant ka ba lever corps non le bien so ka ba c'est ka lever du corps katanga kei donc ils arrondir fête bandi donc ils osenga faut batu ba mela ils osenga faut batu ba lia et puis batu ba landio wana peut-être tombe so pesi mutu moko deux bouteilles azoloba ko ima oh non matanga na bongo to kendaki. Mais il n'a qu'à des bières. Mais moutou na zaki na mawati. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup dépensé. Kobanda moutou mukolo akufa kiti lelo na zaka na mawana obimisa. Vraiment mawana mitemba teza sosute. Donc yango moni yelo kwane tikala bongo na biso. Donc auto senga kabino wana eza opeto dépasser na ba matanga parce que comme appelle ba système ya ba concurrence ya bango ezala ki bo ya biso fo ezala boy. Donc bana poto eza même concurrence ya ba cimetière côté bo kunda ba kunda ba. Oui, tia ba cimetière. Bango kuto ya bango ba kunda na mbete ke biso peut-être OK na nécropole. Kuna isika penali corona c'est tout en entre ciel et la terre. Donc biso photo kende boy. Donc bango ba saki pierre tombale te biso mbala moko pierre tombale. Bango ba saki dalte tout ça. Tu vois, on a le pain biso na salle. Donc Bible et le Bible laisser le mort enterrer l'air mort. Et ça na ndenge ya mabete. Tu vois, mutu tanga kufi déjà assez à kufi. Donc tokoki ko se casser en 1000 morceaux pour mutu à kufi. Tout ça l'essentiel. To honorer ye to tu que na demeure na ye o ya suka. Et puis o etikali eza pona biso, c'est pas que le quoi mutu à kufi to se casser en 1000 to déranger bande ko na biso na poto kuna mutu à kufi donc bango faut pas comme mal à l'aise. Non, c'est de n'importe quoi. Oui, maman viva na mona ngolo balikambo. Nanga na soulever point moko boy po eloko na sotia mwa bulu yeke mingi na muto abato kaka o tokenda kunde na nécropole ya serrer la terre et bon biso ba kunde ke na cimetière ya Kitambo. Quand tu dis déjà nécropole yango les cimetière voilà eza cimetière nde bato ba yebarati o biso bakunde ya biso na nécropole ya ciel et la terre et bon bakunde yango na cimetière ya Kitambo tant obi nécropole bakende ko kunde na cimetière ya ciel et la terre donc tokende kunde pe na nécropole ya Kitambo donc nécropole ezali mo o balobi cimetière siko lokwa biso bakino to yebaka pe belé ya biso kunde na nécropole ya ciel et la terre bon bakunde na cimetière ya Kitambo te siko bato mingi baso bon nécropole ya cimetière siko ciel et la terre siko bato miso baota par rapport ya prix par rapport ya qualité emplacement et comment que non bato avant baba kunda mutu tout partout OK na Kitambo en vrac donc ba concurrence en agnos yaya to kunda ye na katikata mapata to kunda ye to timoli mwa libulu mo na katikata fleuve aoye soute akei pe likamusu nde comment kosalisa bato dépense ya makasi ezali ntango bokotisika mutu na mort bobanda kofuta banda za wana ti bokobimisa motuya tozongi koto na bato na biso bateka ya cercueil mama kunde bandika motuya toyo kozonga ngo lisusu na basale wana nde likamba basale ezaka ba 2000 3000 4000 bon so to sana ba 1000 ba 5000 ngo ezate mama na ngai so to leleka na lupango biso nde lupango zo mo munene to tia to lelete to lelaka non aleli na salle non aleli na kato lupango bon débarras po ba kozonga soute bon chef na ba uniforme po comment pa uniforme jour corps ma uniforme mususu jour enterrement pa uniforme mususu mais likamba ba uniforme surtout likambo ya ba uniforme neti uniforme c'est bukana ki liwa wana bozaki na sengo ya muto wana kufa poto la ta uniforme beaucoup de ba uniforme ndenge za buito mona rapena so obimi awa na prince Kasavu ba terrasse tondi ko banda na area Lubumbashi ti okoma kuna na sayo na 24 ba terrasse tondi mona pe ba fi ba tondi à l'occasion de rien ya ko mela kolia la ta uniforme so c'est le cas muto wana kufa poto la ta ka uniforme donc yo c'est pela ina liwa wana uniforme wana olati non na lati ngo lelo poko mama nanga akufaki et après ton ba kondi mama nanga je ne pense pas que na rolongola wana ba na libulu to na otumbango siko lobi ta na olata ngo lisusu na se rappeler na nini uniforme o na lata ki yango na mawa ya mama nanga lelo siko to na lati yango na se rappeler na nini donc on ozolo ba eza ba n'importe quoi donc tozonga na rang gouvernement songa biso penza tozonga na rang
mwana mongo loketo pete nga nayebi eloko oyo uniforme ba West Africain nde batombola yango makasi bango balata yango na ba occasion babali mwana na ye balati uniforme po eza eloko ya esengo bango balata uniforme na sens wana siko biso bakino lokwa tozwaka biloko nyonso na shita sima mabe ale to bongoli yango na sima mabe komi ya matanga non un West Africain soit alati uniforme ozo bake azaki na fête moko bayaki ko doter aza na fête ya mariage yango alati uniforme wana siko biso comme nango à l'occasion de matanga elobi nango blessing tant on a lati elamba matanga wana pour na matanga ya tata na ngai donc le jour nyonso na bandola te la mwana ko maka ko se rappeler au monde que na yo abela gastrite siko stratégie nini gouvernement monsieur ko zo pour un peu ko doser ba dépense na matanga bon. Oui, vraiment le gouvernement soka idée biso na ndenge ke comment ko to garder na biso corps na morgue. Wana izaramala mpe pona ko sala programme na famille jusqu'à ce que to kokangisa ba mbongo le jour où il y a le lever du corps puis le jour où l'équipe va moko enterrement ça sera plus mieux que ya obimi sa corps boye na ngona ndaku et lali bo louer ba tente plus de 20 en tente kangi a venu mobimba lobi na ngwan turoma kuna ba uniforme ba mituka kolamba ba nini tout ça omoni soki ezaka to kei na morgue famille quelques membres ba ozala na morgue to lekimba mort na cimetière et ko aider et ko diminuer dépenses comprendre parce que dépenses wana et pesara mingi pa bandiko na biso o baza na étranger ba on peut baza bato na poto ba lokota kambongo te na poto ba buka kambongo te au contraire ko to ba ngonde ba travailler ka plus dur que biso a comprendre bon on a ba ozango na passe donc ata ba tindeli biso ba millions ata ba tindeli biso ndenge nini moto akufi aola mukati donc asa akei donc gouvernement a aidé biso makambo wana ba simplicité un peu ba makambo et les kaka na voie normale pour que biso surtout à l'aise ils à bata poto ils à biso en Afrique. Oui, voilà, merci Blessing, fidèles internautes. Vous s'abonnez toujours à Info 16, vous s'abonnez toujours à Info 16. Blaise Avoki, Papa Moziki na Bové, Babi, José Otudi de moi-même, Ciseaux d'or, oh, mais quand c'est qu'il y a un problème, Nangai. Maman, oui, va conseiller nos copains, ça n'y est pas pour nous stopper, maman, comme nous, non, l'autre, ça,